radiofrance.com. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, partout au monde. Vous nous suivez sur le meilleur site d'Europe, Congo France, le site qui vous permet au moins d'avoir l'actualité anytime. Bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle édition parce que nous revenons sur l'actualité. Les lotos préférés Mingi Kosolola, Namona Mboka, Mike Mukebai, Oyo Azali, activiste pro-démocratie, Naene Torosolola Makambo Mingi Oeteli, politique et puis social Yaba Congolais. Bonjour, mon Mboka Mike Mukebai. Bonjour, Ndeko. Ndeko, mon Mboka Mike Mukebai, question d'abord à Liboso Ezali Akoyeba. Aujourd'hui, Masolo ya dialogue, Ezaki Masolo Basolo la pona makambo ya Mboka. Mais na kati ya dialogue, Toyoki, Masolo Musus Mambutu Mutu Komiko Benda na Bato ya UDPS, Bakomiko Luka Kozwa. Primature na comité national y a suivi. Analyse nous d'abord sur ce point. Te mon boulot mon ezalité bilinga bilingezate wana banguna bato yangambo kuna bato bakolinga kolakisa bato te bilinga bilingezate bandeko rassemblement bayokana kite Conseil national a suivi moto kwa zongo Etienne Tshisekedi. Balobi te ke ba pesi Conseil national a suivi na IDPS bato bayoka. Hein? Ba pesi yango na IDPS te ba pesi yango na mbuta muntu Etienne Tshisekedi po toyebi tabundi tumba mingi po esika wana ya Conseil national a suivi e ko senga moto ya bwanya moto toyebi ke bakopesa ekanya kate o ta ko bundela mboka. Ba pesi IDPS te. Bapesi mbuta muntu Etienne Tshisekedi. Poste premier ministre nde bapesi IDPS. Mbilinga moko ezalité. Bato ya rassemblement bayokani. D'accord. Tozali na onakati ya makambo ya rassemblement. Yo moto lobi na mbilinga tika na limbola. Tozoke malembe. Bapesi IDPS poste ya rassemblement. Baninga nyonso ya rassemblement. Kobanda na Elombe Moïse Katumbi oyebi azobunda makasi libanda. Akoma lokola ministre des Affaires étrangères à Congo, ye motoko sama kamena so mwana katia o bato bakoyeba makasi na ete. Ikobanda na yete na bato nyonso ya suka. Balobi te bapesi yango IDPS. IDPS kuna bayokani bapesi kombo ya Félix Tshisekedi. Bandeko ya MLC tozali na kati ya négociation na bango. Bango batomboki babimi. Ngai na koyebisa oboye na kopesa bato ndakisa moko eza lokola tango tokendaka na négociation ya Afrique du Sud po tokoma na 1+4 eza ne loko benga liko na lokota li français rapport de force tango oke négociation okotala rapport de force na tango tokendaka négociation ya 1+4 na rapport de force ezalaka na maboko banani ezalaka na maboko bato ba benga bango na eleko wana ba belligérant MLC, RCD, Nabato ya Kisasa. Tango basali 1+4, bakamati poste à vice-président de la République, pote ba pesa ngo mutamu Tshisekedi, bake ko pesa yango o ya kufi mowe yo nani artiste ngoma pe à son âme. IDPS ayoki kanda, IDPS sengela ita atinda ba député na parlement, atinda ba député te aboya 1+4. 1+4 ça mato et ça marate. Et salamaka. IDPS a sa première partie opposition. Mais les un rapport de force, c'est ça qui est ma belligérant. Si quoi rapport de force, c'est ça wapi. Rapport de force, c'est ça n'angam beaucoup na Kabila. Na bato nyonso bakenda ko chalinzaka na bango na kanchati bandimi ko zala kuna na ngambo moko na ye. Na ngambo oyoyo ozana rassemblement. Rassemblement o soko a lobi likambo pepetemi. Na rapport de force wana ozana et tout comme ngomba musu ya monene communauté internationale. Tango balabala endimi la rue de le côté français bandimi accord rassemblement à côté communauté internationale endimi ce que MLC a comprendre rapport de force à côté ka libanda e kokende ngunduka wana e kotambola te e kende comme est-ce que yo kende MLC très libanda rapport de force
yende azala exclusivité pe aux alatés na kati ya masolo. Pourquoi pas cette fois-ci idée comme rassemblement qu'on a ensemble peu avec les autres de comprendre peut-être qu'au CD primature et pas bateau ya MLC et puis bozu conseil parce que ça serait on dirait exécutif na contrôle binomoko selon ya MLC na lobi na ona no boy biso nyonso pasi na motema inclusivité wana toza nango tolalaki nango yango tosengai dialogue ya mibale kasi na yebisu yo boye tosi tokomi na compromis eza na 95-98%. Soko yo koyoka te yo banzi inclusivité ezali 98% baye pa na yo au lieu te yo ye pa ya 98% okotika libanda yango wana yebisu yo na pesi yo ndakisa ya 1+4 IDPS atikaka libanda IDPS aka parti monene ya opposition et salama oyoki rapport de force ezalaka na maboko ya belligérant soki MLC inclusivité na tozo senga ya zo banza kende 98% bakende pa na ye wana mikosi balobi na yo te bokonzi oyo ya conseil national tu bapesi IDPS te bapesi Tshisekedi na bitumba oyo ya ye sikoyo lokwa IDPS ya parti ya yambo ya opposition yango baye kopesa ye likambo ya ministre ya yambo soko emesa ayoka te etali ya ayoka te pe ministre yo te eloko lokwa conseil national ya suivi bakopesa yango bato ya MLC te lokuta toyebi makambo nyonso ya nyamu basaka na bato ya régime makambo baosana kimbuta balingi to lobango balingi to banda ko makambo MLC asaka na kimbuta balingi to lobango toko ndo pesa bango ngwende wana monene po bakende kokotisa ngo kuna pa ya Kabila balingi to lobango to tuta na mitute to suka wana balinga te to bandolo ba makambo basaka na kimbuta balinga te toko bimisa yango makambo emesa saka na kimbuta batika biso to vanda kimia to yebani oyoki ngai to yebani balinga te to bimisa yango ekoma te biso to komo beta na biso to ya kopesa Kabila makasi na yebisu yo te compromis ezali 98%. MLC soki asali mangongi alingi te 98% bakende pa na ye esika te ya esika ya 98% ekotala ye yo yoki conseil de sécurité kuna Nations Unies babike bazo senga application rapidement ya accord yoki yango te mais inclusivité aussi est indispensable balobi na yo toza na 98%. Elingo lobate ke lokola toko luka inclusivité mwana nyonso oya kosala manyanga na ye aleli mokeng ba bengo biso to temite to si to komi na compromis monene elingo bate ke manyanga nyonso to la te MLC ayeba te soki amoni nzela wana te aboyi koye pa 98% ezali compromis ekozala ye akozala te pe tokoyi kuna po ya maponomi te akoya maponomi soko peuple akopesa ye raison. Est-ce que Kolobapé aujourd'hui par rapport à l'attitude douana Kolobake dialogue aux équipes objectif moko ya batu ya rassemblement avec qu'on soit pouvoir qu'on kabola pouvoir aujourd'hui avec le président en place est-ce que c'est juste ko kabola ngwendete ko kabola bokondité te rassemblement ko tukuna pote sengeli te to konza gouvernement te to tikeli Kabila mibumita na sala élection te bolingi to tikela su yemoko bolingi to tikela eli su mbula mita sala élection te mibumita no pendant tout ce temps, le 19 décembre, le président Etienne Tshisekedi a eu de pèse au Asala qui discours à lobby à reconnaître les sous Batouba reconnaître sous Kabila en tant que président. En qualité à Nini Aza qui est na Kabila pour non solo makambo ya dialogue, il y a déjà discours ya Roloba ba reconnaître les sous Kabila en tant que président. Il y a toujours discours au Asala quitté au discours toujours pour appeler la population peut-être dans cette politique un peu vite au net l'autre fois ça a été aussi tant le lobby que aux Kabila baelaé président Kabila baelaé tant le lobby lisusu l'autre fois que nani botu o baroko tanakati ba ki ndomona ba militaire et tout ça pourquoi cette politique qui marche pas avec la réalité ndeko et tumba politique et tumba moko za makasi biso to lingaki te Kabila to tie libanda moko le 19 et tumba biso ezaki yango to akina posa ta ovanda na ye
na mesa te poto solo kasi o kaka na lobaki a rapport de force communauté internationale biso bitete nzela boko kende wana ekozala nzela moko ya pasi ekozwa mikolo ekozwa pendant dialogue le 20 décembre ezaki pendant dialogue bino bozana masolo ya dialogue kuna mwana mboka Etienne Tshisekedi a déjà discours pour ne plus reconnaître Kabila. La question était de savoir en qualité ya nini bazaki na Kabila, en qualité de qui azaki en tant que Kabila interlocuteur na ye o bazaki na pose aki discussion moko direct en qualité ya nani ya azalaki na ye en face quoi. Yango wana ndeko nazo biso ke tumba politique eza pasi oyoki ngai ndeko en qualité ya président de fête moto o tolingi so taza na bokonzi kasi totali te akobimisa mandoki kuna akobeta kasi totali te communauté internationale koyebisa biso boyokana kasi totali biso pe tosi tolakisi ete soko meki biso pe mandoki no wana tokotelema tokobanga yango te tolobi toke na nzela oyo tokosolola tozwa mobu moko po akende eyali oyo babengaka na lokota ya français tokoko ke nango même en anglais babenga la royal politique. Donc totali ndenge tozali na ye na biso na peuple na nzela to bundi na ye te to comme sika moko to moni te ye pa yebi te to amibali tolobi to telema sika to sa o babenga négociation ezali eloko to sai na koko yebisa yo na loko yebisa yo solo na kati ya motema na biso to sali yango ne sengo te to lingaki ko va na mesa moko na ye te to lingaki takende kasi politique eza bongo ekokuma na ngonga moko tali bosali concession oyo bakomona yango mabe baza na raison oyo bakomona yango malamu mpe baa na raison toaki na posa kovaa na ye mesa moko te mpo asali mibu ebele pa pomoli Congo abomi Congo bato oyo omoni nde babomi mboka oyo mabe babomi kanyaka mboka ekufi mboka ekomi Kisasa ekomi solo matiti esika nyonso nakoyebisa yo moto moko ya ville ya Kinshasa oti osomba ndako ya $2,300,000 na boulevard Tchatcha Kimbuta asombi ndako na boulevard Tchatcha na boulevard Tchatcha oti kosomba ndako soko oyokanga ya $2,300,000 na boulevard Tchatcha asombi ndako wana oyoki ngai kasi ta Kisasa matiti esika nyonso. Pardon, excusez. Tout analyser no mwana mboka Mike Mukebai. Un gouverneur qui se permet à Osso Mandako il y a 2 millions de dollars. Salaire n'est à combien pour que Ekomati na niveau soit 2 millions, c'est-à-dire pour ba revenu na e ezanini pour que 2 millions est pesé na côté. Na ebisio bazali bato kanyaka. Yango mboka ekufi. Bongo wana kozwa mape kozwa na kanyaka. Mbongo esengo kosa misala mboka yosa mate yango yoke na makambo wana. Oyoki ngai mbale leki tolobaka ngoy mulunda tango azalaka président ya Seni asombaka ndako ya 2,500,000 oyebi na quartier Itex Africa ya sombi ana boulevard Church quartier bato mbongo kuna nzela te okende pa ya Kabila pembeni esika quartier ba ambassadeur tango tolobaka te ngoy mulunda sombi ndako ya 2,500,000 ngoy mulunda funda kabiso bato sambaka oyebi tokei ko samba bato balobi bino bozana na mikanda bo wakisabi boyebi Kongo ndenge ezaka tokozwa mikanda wana wapi po basali kamba na molili lelo ngoy mulunda vandaka pe na ndako asombaka wana 2,500,000 na quartier Itex Africa oko yoka moni ndenge mboko okufa oyoki kanyaka awa yo landi te mokolo mitano euto le kana assemblée ba député ba yembi voler n'est pas bon ba yembeli minako mbongo esenga ete ba futa ba député pour une session extraordinaire mbongo ye abimisi afuti bango kaka 30%. Député mo akepa Sami Badibanga Sami abisi mikanda yango na futa bino mikonyoso mokola mitano basali plénière à huis clos. Plénière à huis clos wana batie ye mulunga te aye kondimabi nazoki mbongo na bilo mobimba kasi boze ya lobi mokola poso ndena Badibanga quand même azo travailler te afuti mbongo ba député wana eza musala te musala nini ya kosala ya kokosa musala yo zoka ministre ya Yambazo bakeo yo ye pona mobu moko pona na mapono zo bakeko sa maternité ofele okobanda wapi kosuka wapi na maternité ofele bato abuta ko fele yango kotonga maternité yo bando futa ba maternité sika bato bakena kobota koyebisanga moto wana te soka kosala musala moto yo ye mosane zaka kosepisaka ba diamant akosepisa ba diamant
aye koli mosala o basbe ko la na poso mi balé pona ko sepisa diamant o CPC o pesi motuya wana mosala na boko kamata boko te moto bongo ba premier ministre to ko tanga Congo ba premier ministre lokwa ba Adolphe Muzito bato bazana na bongo pona osala mboka to ko tanga bato lokwa ba mulumba luko jito tanga bato lokwa ba lunda boye ko kamata pe susu premier ministre boko tia kombo sa badibanga tika makambwana to zonga ma badibanga na profil ya premier ministre te tika zonga likambo yo ya Assemblée nationale tango ba monite ye nani oyo ya mwana mboka badibanga azana profil ya toke nango badibanga azana profil ya roza premier ministre yo kasi sa tango ba lobi sikoyo aye kondima ba pesa ke mission nyonso mosusu na ko pesa bino lobi ba député ba telemi kuna voler n'est pas bon yoka moto mobimba yoki tango otuna ngai mbongo utaka ape yoki kanya kande bato ko mamboka sikoyo ko tuna bongo profil yango ebutu wapi na situation normale badibanga ko koma premier ministre boni akoy premier ministre en volonté kabila nde kabila kuya tie wana na démocratie so ezako tambola badibanga ko premier ministre ndeni ba nommé yeke kasi po comme yo négociation na démocratie négociation gâté na démocratie kabila moto même biso esiko na démocratie ezaka bokei na mboka bosai mosana na mboka oyoki ngai maponomi ye ba pesi bino bokonzi bino bokumbi mboka négociation te soko boye tokendaki na nzama maponomi c'est badi banga ko manzani tango yo retourne nga so za profil. Le ministre n'est pas élu, mais il est nommé quand même. Le profil. Yo, yebi kela c'est pas dire ngatangi. C'est pas dire ngatangi kela so ya diamant o ya poso mi balé. Pona ko sepisa diamant o babenga le côté français ko tailler diamant. Et bongo soko ba tailler yo yebi ko pesa motuya. Yo yebi parcours politique c'est pas dire. C'est pas dire ça ni na politique. A wuti wapi? Nani aza sima na aza yemoko na yebiso yo yebiteke directeur moto aza directeur cabinet ya Saïd Badibanga azali ancien dirkaba ya Matata Ponyo yo so muni opposant ko premier ministre bakamati ba kendo pesa ye dirkaba ya premier ministre azaka ya majorité comme directeur cabinet na ye yo ko yoka likambo ngonga o azaka dirkaba ya Matata ali directeur cabinet adjoint chargé des questions économiques. Il y a un comité d'État à cabinet à Sami Badibanga premier ministre. Il y a comment likambo expliquer ngayango. Tango ko Sami Badibanga na profil expliquer nga likambo ana. Moto azana profil azana mael a ko sali likambo. Donc compétence tu as nommé mutu par kamati directeur na cabinet a tie directeur cabinet azaki dirkaba pa na ye akamati a tie directeur cabinet pa ya Sami Badibanga. Compétence peut-être par yango yo zo mona ngo compétence yo que ndoko zwa dirkaba il y a mon majorité aux premier ministre et à mon opposition pour baninga na pour ayebi lo ko saate matata kamata ko so na bina ninga de baka matata ko mvuka ya kamati moto na tie wana ko ba sembe badi banga na profit c'est na simana na motoni na simana. Alors, parlons de quelque chose qui est osé important. 3 mois déjà depuis mon amboka Sami Badibanga dans la primature, dans la tête il y a primature et à outil parti socialiste. Aujourd'hui, le social est congolais, 3 mois après. So, il faut ça là un peu, un peu aujourd'hui, ce qu'il a fait de ces Congos, depuis qu'il est nommé en fait. Toko ya na motambo wana te social ekoza pasi na mobu oyo. Toko ya na motambo wana te social ekoza ka pasi. Ata batie Félix Tshisekedi soko social ekoza pasi po moto oyo Kabila tiaka ministre ya Yambo atiki mboka ya kokufa. Misoloza na kesi ya l'état te. L'état kesi za polele. Ata yesami ata tolobite akoyebelo ko osate mais toyebite akuti misolote ata oya akoya ya rassemblement et kozala pasi tasa social ekozala moke to kende mbango na maponomi to mikosa te social ekozala ka pasi ndenge tozali boye to ko banga kutu pasi bakisama na social po yoki franc congolais komi combien et komi kama ya dollar moko et komi 130 000 francs congolais. Pe komata bato balobi ti suka ya mbula ekokoma peut-être 300 000 francs congolais. O babengi na économie na lokoto français inflation ekomata. Yango na likamba social. Toyeba ko yebisa peuple solo. Social ekozala pasi. Tokene mbango na maponomi. Rien va changer quand même. Tenandimi te luka malongo ekobongo la tête toko sa peuple te. Toko sa pepete na mambu moko yeloko muka balongo ko bongo na te soko makasi ezali toko salo babenga lokota français ko limiter ba dégâts
kasi te mbongo wana esalama na société tokosa pepe te kesi alete eza polele mbongo ya maponami yango moko na banza te boyike ya misolo wana ekouta libanda tokosenga epai ya bandeko na libanda epai bamboko eza oyo baza bandeko baza baninga assistance pour na élection te wana bango bando baboyaki biso tokondima yango kasi social tokosa bayimboka te social ekozala pasi mboka eza ya kokufa kotelemisa mboka mobu moko ekoka te et lokola pe mobu moko yango eza gouvernement te ya élu ya élection ya maponomi ezali gouvernement ya transition te social ekozala pasi kaka aujourd'hui est-ce que tu toujours na iloko mwana mboka Etienne Tshisekedi wa mulumba bandoko loba gouvernement spécialité au batumsu baboya qui aujourd'hui au tozo vivre les le gouvernement spécialité mais c'est un régime spécial Kabila dubiso ya motambo asasi maponomité to komi na bosenga ya kosala mwa likambo moko ya moke koneti ko bimalo mobeko likunzi poto bongisa to sama pono ebongo to zonga mobeko likunzi esenga to lo babosolo na balimboka to koza te esenga to lo babosolo to sali régime spécial to bimi moke na liboko na mobeko likunzi pola motambo Kabila te kibiso nzela moso akosala ezaki te kosenga kobima moke na mobeko likunzi ebongo sima na yango tosalisi maponomi tozongi mbango na kati ya mobeko likunzi yango wana na bandeko ya MLC tokoba bango bakokosa mpo bango bakoloba te tokei mpona kokabola ngwende te okabola bokonzi te tolobi kaka esengeli botosi mobimba na constitution ebongo ntango bango bakosenga bapesa bango conseil national ya suivi ya transition ekomami na kati ya constitution bongo plus primature il faut zonga bato majorité ndenge ye MSC ye mama Eva te maka bazai batemi na ndako na ye akete na senko avandi kuna ko négocier et comme na constitution et sikani ni constitution lobité soko moto aza na bokonza sembo ya mitano sima bo vanda obando sola et comment mi wapi botiko ko sa peuple to suite obimaki na mobeko likonzi biso nyonso tondima yango toko sa peuple te na motambo Kabila teki biso nzela mosusu ezaki te tobima moke ya mobeko likunzi yango tobimi ba mosusu bakosaka pepe te tobimi te tobimi na mobeko likunzi solo yango wana po tosali kuna na mobeko likunzi ezate kasi eloko eza motu ezali nini kosesa maponomi na lombango po tozonga mobimba na makolo na moto na maboko na kati ya mobeko likunzi. Est-ce que l'élo d'abord, qu'est-ce que vous augurez? Bozomo Nanakati ya Masolo ya politique aujourd'hui, déjà dialogue, premier dialogue, Masolo est qui normal et puis mise en application il est qui après un temps malgré Oumelaki, mais l'élo après signature il y a accord, mise en application il fallait banda déjà, mais Masolo moussou se bimi sous réserve, signature sous réserve. Est-ce que Ekoza a appliqué accord Oyo, est-ce qu'ils a respecté? Parce que tout au début déjà, moi ma solo a sous réserve, on dirait moi mbilinga plus tard Ekoza à la tête au signaka sous réserve tolobara déjà. Ndeko okoyoka bato ya majorité batato yo tozana bango mibu moko ba mikolo bazana basi na bana kasi makambo bolema bakosala. Makambo jololo lokola ba responsable te bokei na senko botieli nzaka bokomi sous réserve te bobimi kuna boye bokomi pa bapanzisa ngoboko ba sous réserve penza bato bazaka bongo lokuta ekomande ndingisa ndenge ya komamboka banda bobandi ba mosuto na bino mibu moko ba mosuba mikolo boza na basi na bana ndako lokuta sonite sonite kanyaka eleka ya bino etinda bino lokuta boyoka sonite kuna na mokanda kuna na ko bokoma sous réserve petanga boko ba sous réserve wana boko ba sous réserve po ezana esengo ba sous réserve to boko mona te oyo ko sa meza bo moya bana Congo o boko loba wana tango bo ba sous réserve do sous réserve bo moya bana Congo do bo moya bana Congo etele manano souci ya Congo ezakate bato akanyaka kopomola mboka kopomola tande mboka komi tala mboka nde komi kisasa bima wo lukanzela ko tambola ya te sous réserve lokuta bayebi bako mekata eloko te wana lokuta wa bakosala
tango bazala kuna na Senuko tango mokonzi bango Kabila azwaki mokano te na kosaka ba concession sikoyo bao bazaki na kati kuna na Senuko bakamwaki te batindaki bato mosusu te bango bakamwe ba mosusu baye bakomona ba mupe basali ba concession kolandaka bato ko makama bolema te makama bozoba tozana pasi na motema makambo ya Congo bakosala eloko te oyo ndenge comité international atemene bango ngwi bameka totala bango. Si constitution est qui respectée, est-ce que accord est d'abord respecté parce que la constitution excusez la constitution est sacrée mais accord est quelque chose à abroger autant de fois mais la constitution est sacrée ce qui constitution est qui respecté est-ce que accord est cause à respecter accord wana cause à respecter na volonté ya peuple congolais constitution atosaki yango te po peuple abanzaki nazokende no malembe Kabila azwaki bokonzi mibu mitano pepe ako banza ako saisa mapoame ako saisa siko pepe amwita saima boda mite pepe telemi yango wana na botelemi o pepe telemi ako oza respecter po soko bang meki pepe ako se dresser pepe ako boya ndeko na lobi na yo te peuple asi ya komina kanda alakisi te moto akosaka na yesu te accord ekozala respecter na yebisu yo po basi ba kosi peuple po peuple liboso azalaki na boyambi te bakosaisa maponomi peuple alamuki bakosemba mibale te yango wana ko ekozala respecter libanda kuna communauté internationale azaya kotelema soko accord ezala respecter te sika tokosala boni yebisa ngai Kabila kokonza mboka na nzani nzela mosu akonza mboka eza isu te etikali na accord bato bazala kimia soko accord wana bango batosi yango te tokenzani bakenzela ko malibanda bakenzela ko mibwaka ne bale bango moko bakenzela ko suka mabe accord oza respecter zala na kimia ndeko ngala yebisu yo. Alors, tout comme presque, tout comme nasuka entretien na biso et lelo lisusu masolo su ba banamboka ba congolais bazali kokuya na est ya République démocratique du Congo lelo déjà masolo ngo zongi lisusu koloba mama mingi mbilinga kuna lelo point de vue na yo kokyoza la nini te ndeko makambo nyonso oyo mona kelekaka na est ya mabe ba congolais ba kokufa toza déjà tosi tozuma mayelo ezana simana toyebi yango bato nyonso basi bazui basango mayele oyo kosama ya mabe eza nsima wana oya bokonzi oyo makambo wana kosila kaka moko bokonzi ekobongwana okinga nako koyebisa yo te babenga yango information sensible ya makambo kobana na lisango na yo te toyebi yango tosi toyebi oyo kosalama nayebisi yo ndeko toyebi bao baosala yango ntango to toyebi bayebi ke toyebi bango ntango tombongo kosalama bokonzi ko 23 te awa bato bazali awa nayebisi yo na yebisio toza bango na Kisasa nde na yebisio yebake tango bokonze ko bongwana nde ko mona makambo wana kosila oyoki ngai bazali wana Kisasa ba osaisa makambo wana toza na bango awa oyoki ngai tango bokonze ko bongwana tango peuple akosama autonomie akopesa bokonzi na bakonzi oya sika o bazali na bolingo ya Congo o komona mokolo be moko wana makambo wana nyonso esili kaka mokolo wana na yebisio yoka ngai kaka mokolo wana mibale te mokolo ka bokonzi ebongwani elongo ya maboko ya oyo ekele maboko oyo ya kuna kaka mokolo wana okoyoka kuna kimia ekoti nde na yebisio na lakio mokolo wana kobosa na te oyo ya kotuna ngai. Merci moi Mboka Mike Mukeba ina disponibilité na yo to comme nasuka un mot déjà oyo sabatunyo so ya obarolanda biso na Congo pe na diaspora kaka nde na lelaka bande kwa diaspora ndenge batemaka libanda balemba te batelema kotelema bakotelema ye kopesa biso bato akati ya mpe makasi mpo totelema biso nyonso bolingo ya Congo esangisa biso bao baza na ngambo okoma babenga majorité bayeba te Congo eza ya biso nyonso moto oyo aza na mokano na makanisi te akamata baninga mosusu abwaka bango na ebale aza te toyokana bayimboka bakende maponomi bapono bango moko bako bato ba okonza bango totika kobunda bitumbo to kobunda totika makambo to ko kolobaka oyo kopesaka bayimboka kanda oyo koboma mboka na biso to sangana pote lobi to tonga Congo elongo unité ezala kati na biso moto oyo ayini Kabila azate moto oyo ayini Mende azate
na banza pete na ngambo na bango moto ayini Katumbi azate moto ayini Tshisekedi ate to sepelaki te na ndenge bakokonza mboka lelo tokovanda na libonga moko biso nyonso na mesa moko po totambwisa Congo tosengi bango bwanya ezala na kati na biso nyonso tomema Congo na nzela ya maponomi lobi bayo bakozwa mboka babongisa Congo oyo ya lobi ezala Congo oyo ya biso te oyo ya pasi oyo tokoyeba kolesa bana te kotinda bango nete elote bana oyo ya biso bazala na nkita ya minene Congo ya nkita ya ekonomi ya makasi oyo kotambola ata toyoki pasi tokozala na esengo tango tokende lilita tokoyoka kuna te bana bakomi na Congo posa ya kokende nakende obwaka ngunda na poto eza isu te avaye na Congo akosala mosala avaye na Congo akozwa avenir na ye avaye na Congo akozwa kredi ya mutuka avaye na Congo akozwa kredi ya ndako Congo oyo te oyo kosenga te po somba kaka ndako il faut oyiba il faut sala ku yango wana tokosenga bango toyokana tozala bolingo makasi ya Congo tobongisa Congo eza ya biso nyonso na yo pe na ndeko oyo boye na ye oyo aza na nsima ya kamera na pesi bino matondo mingi ndenge bokanisi ngai bolobi te ndeko aza mwa maloba koloba oyo pe bayimboka bakoki koyoka boye pa na ngai matondo mingi. Merci à Batunio Sobarolanda Bisso sur 3W Congo France. Merci à mon boss Josué Didi Dipumba. Kambala Jordan Tshisekedi, merci pour la prise de vue. Na Batunio Sobako Balandra Bisso toujours va pesa Bisso confiance. Merci na meilleur vœu Nabino 2017 ezele Abino Anemoko ya Malamu. Ça n'est fini pour cette édition. Tokutani Bongo prochainement pour na Kosolo Masolo toujours Yamboka et mona bato misusu otrozana bango lelo ezala ki mwana mboka Mike Mukeba yazali activiste pro démocratie lelo tosolo ya kine masolo o nyonso bolandaki et tokutani prochainement.